DMTV, bilile kamalo bana ebele. DMTV toujours en avant. Balandi ya DMTV mbote nabino esengo eza toujours na ngambu na biso tango toyebaka ke komi ngonga ya kokuta na nabino. Merci nabino bosalaka confiance na chaîne nabino DMTV proposaka nabino actualité mais et proposaka nabino pe ba analyse na ba réflexion sur ba sujet d'actualité ba faits sociaux na ba réalité otozali komona na mboka na biso République démocratique du Congo. Affaire Zandu ya munene ezali ko défrayer chronique na ndenge moko ya kosakana te. Gouverneur Jantini Ngobila azwaki décision ya kokanga Zando wana pe ko replacer ba vendeur nyonso tu na mwa ba Zando ya mike ba wende ya mike en attendant ba travaux ya réfection ya Zando wana ya munene ekoka kolekana. Est-ce que zali problème ya communication tonini courant zali ko lekate en tout cas entre syndicat ba vendeur wana to lobaka ba vendeur ya Zando ya munene na gouverneur Jantini Ngobila, incompréhension totale pe bango bazalaki ko bele la pe ko senga kaka arbitrage ya yemoko béton Fachi akoka okota makambo yango pe akata yango. Enfin Fachi a kiti yemoko sur le terrain koka ko s'imprégner na makambo yango ndeni ezali kolekana kuna. Je vous propose bokoka kolanda arrivé na ye na extrait on naza ko proposer bino ensuite toko kota mo muke na ba détail ya masolo yango ya Zandu parce que ezali vraiment ko créer incompréhension na ndenge moko ya kosakana te pe toko yeba soki Fachi aponi ka nani ya Jantini Ngobila gouverneur to ya population o bazali kolela na kombo ya Jantini Ngobila. D'ailleurs en illustration na image oyo ya Fachi ndenga zali kokoma bokoyoka population ndenge ni azobelela Jantini Ngobila. Je rappelle que boza kolanda chaîne YouTube na bino DMTV soko zanda no abonné te ndeko nanga mi abonné na chaîne oyo pe ko bossa na te dès que ko s'abonner ou activer notification, juste un clic sur cette petite cloche au komona et ko permettre au ratakalusu souté ma prochaine vidéo de mettre en ligne ponayo. Suivant cet extrait, nous nous retrouvons bien sûr tout de suite après. Voilà, nous sommes de retour, hein, Boti Kolandawana Fachi, béton, ndenga za kokoma, boki population ndenga zali koganga na kombo ya Fachi, pe na kombo ya Ngobila, mais kombo ya Ngobila ganga mina ndenge moko ya biente, bazaro senga Ngobila, longwa balobi Ngobila a Moyibi. Mais pourquoi incompréhension ya modèle Oyo, na chef ya population, j'imagine, hein, que zali mingi peka kaba vendeur, hein, ya katia Zanduana, mais bobi que Zanduana ya munene, zali na ba vendeur tellement ébélé que pratiquement dans chaque famille on koyi kozala na mutu moko to ndeko moko azali proche ya yo to un peu éloigné o ya tekaka na Zanduana quelque part. Donc ezali moi muke Zanduana ezali na impact makasi pe ezali na influence en tout cas na ba famille na biso yango zomo na tango bato baza oteka na Zandu baza affecté automatiquement. On peut dire qu'une très grande partie ya ba famille ya Kinshasa bazali pe lokola affecté. Peut-être que yango ndezali ko
susciter ba réaction à l'olenge wana. Mais finalement, Sengeli Tomi poser question, ko approfondir pe question ngo pourquoi population azali ko réagir l'olenge wana et pas ya gouverneur oyo Jantini Ngobila ko bengaye Moyibi ko belela Moyibi pe ko senga na chef de l'État akoka kolongwa, même si ba prérogative ya kolongwa gouverneur azali ko revenir na chef de l'État. Je rappelle que gouverneur azali élu au second degré, ba député provinciaux nde ba ponakaye et facilement kanyaka ekoki ko lekape ba pona mutu yango ezali pe ici l'occasion pour na biso ko interpeller chef de l'État que na ba réforme oyo eko zala mener en tout cas une fois que gouvernement ko zala mis en place na niveau Assemblée nationale et pas wapi bazui déjà majorité grâce na union sacrée de la nation et sengeli parmi ba réforme wana ko zongisa élection ba gouverneur topé comme na suffrage direct ndenge ya yezali, de sorte que gouverneur oya komi mokondi azala réellement émanation ya volonté à population, parce que tozali komona wana toyebi lolenge nini bakoma ka ba gouverneur l'argent circule to se voiler face te corruption ezali ko sala nde mingi baza okoma bongo aussi bien na ba élection ezali na niveau ya Sénat eza ba représenter un peuple to ko sa bango confiance ata amukete malheureusement. Donc voilà, chef de l'État a assisté yemoko komo na population ndenga zali ko belela Ngobila Moyibi, mais quelle est son opinion par rapport à tout cela? C'est ce que je vous propose maintenant beaucoup Kakolanda, parce que Félix Tshisekedi yemoko a s'exprimer par rapport na kawana ya Zando o ya moni pe boyoka o ya lobaki nango na ba concerné. Je rappelle toujours que vous allez kolanda chaîne YouTube Nabino DMTV, ce que zana no abonné tende ronangai oko hésiter pour la nini mi abonné na chaîne nayo et permettre nayo en tout cas ratakali sous-souté ba vidéo to kokakotia bien sûr ceux qui peut activer notification ou cliquer kaka na cloche yo komone ko apparaître dès que oko s'abonner. Alors to Hollanda Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État. Ensuite nous nous retrouvons tout de suite après pour conclure ce sujet. À tout de suite. Zando nga nazaka mwana muke mais nayebi yango malamu nazaka koya otika mama aho tozo ya makambo ya babalabala bloqué ya basalite bo ezalaka te tozo tambola na Zando wana to tamboli na mama asombi babiloko bana bazaki wana bazo mema ti na motuka pe tozo gare kaka pembeni ya Zando wana bokatika babala bokoti na Zando makambo wana bayebisinga ke esila Zando ekoma na salite moko mointe. Alors ngai nakoki ko permettre bandeko nanga ba congolais ba vivre na ba condition andenge wana te na boite biso banso esengeli to luka to sala mombongo pona bao bazo sala mombongo ko gagner vie na bango ko futa ya bana classe ba soins de santé na boite, mais quand même il faut peto tiabino na ba condition malamu eza mosala na biso ba autorité ezali ya kotia peuple na ba condition ya bien. Alors idée oyo ya gouverneur ya kokanga ya kobuka kosala Zando asika pona nga eza idée malamu na côté wana, mais eloko kamwisi ngai naza koyoka bandeko na biso bazali koboya idée wana tina nini bozali koboyela proposition malamu ndenge wana tokoki ko continuer kotika bino bosala na ba condition wana te ngai so na koti kaka na asio mokolo moko na belimba la moko, c'est impossible. Zando yo il faut ezonga ndenge zalaka kala batonyo eza ya batonyo so ba catégorie nyonso ya population tokoki kondima te ekoma likambo ya batu moko boye bazwa Kinshasa mobimba en otage na kondima yango te. Voilà, Boti Kolandawana réaction et chef de l'État Fati Béton oyo sima ya visite naye na site wana Zando à s'adresser certainement na ba concerné hein, j'imagine que zala qui peut-être devant ba syndicat il y a ba vendeur hein, il y a grand marché au Tobengi Zando et chef de l'État a PC en tout cas exemple naye moko zala qui ko accompagner sa maman en Marthe na Zando wana pe basali kokota na mutuka basali ba achat et puis
bazongi ka na mutuka babimi. Je donne un exemple pour la bateau ba fréquenta zando parce que ngai pe lokola congolais kinois mutu abotami na Kinshasa oyo a fréquenta pe zando wana munene na koyi ko confirmer que makambo Fati Beton lobby ezali effectivement vrai parce que bateau oyo batika mboka oyo depuis longtemps en tout cas soki bazongi ba moni ndenge zando ya laki bakoyi kozala même na mai na miso bakoki kolela. Et que dire hein, à part problème ya crasse ya saleté o tozali ko cohabiter nango encore que yo mutu vani nanda kokoyi ko kanisa ke crasse wane ko affecté ote mais soki mutu akota ki zando ata mona na musala akota ki paso ba biloko akolia saleté wana ya zando zokota nanda ko na yo travers biloko wane koyi ko pesa yo pe maladie ozui ndakisa nzela ko bandala kasavubu ozui rwakadingi po bima na bokasa c'était okokota ngo na véhicule na yo batu baza discipliné basuki pena zande suki wana balabala etikali balabala et puis au bimi petit bokasa soit au kei na direction au kende force ou bien au zongi na direction opposée il n'y avait pratiquement pas de problème et puis peu à peu to komi ko zo ba habitude moko ya côté ka sur la chaussée oyo yango pende sali que finalement parfois ko vendre la caniveau na ba magasin batongi za ko respecter ba norme te ezali ko couvrir pe ba caniveau conséquence et komi boucher ezali ko sala ke bato ba komi ko cohabiter pena na saleté chef de l'état azali na tort te mais et pas yo nga nazali ko linga chef de l'état ko ka creuser les cambo ezali ne siko amoni que gouverneur ayena likanisi malamu ya koloba ke sengeli ba ko ka ko réfectionner zando wana pe de sorte que et comme viable ezala bien c'est dans l'intérêt de la population quinoise bien entendu azali ko comprendre te pourquoi bato bazali ko telemela pe ko boya au gouverneur ali ko sala je crois que sengeli na ye na échange wa kozala na bato bazali ko boya wana ko koyeba les raisons profondes. Je pense qu'il s'agit d'un problème de confiance. Jantini Ngobila n'inspire pas confiance. C'est cela le problème en fait. Azako lobaki ko sala wana mais les gens ont l'impression que yé azako sala cop mususu ndalinga sala autre chose que eux ezala ki wana. Alors sengeli na chef de l'état ko veiller à ce que makambo Jantini Ngobila lobby et qu'en effectivement na sens wana pour mutu moko ko ikoboya yangote. Effectivement, chef de l'état a raison, il y a ko insister sur le loko wana groupe moko ya bato ko ipe ko prendre en otage population te parce que zando wana et zwaka fréquentation il y a ba millions de personnes au bakota kanakati ya zando wana pona ko sala ba château pona koteka donc sengeli quand même que ba condition et ko kapé ko zala amalamu mingi mais le gouverneur ne rassure pas azali ko rassurer te parce que population azali na méfiance vis-à-vis naye et pour quelle raison nde sikawa pi sengela ki na chef de l'état ko creuser parce que yebi ke to zali ko ka ba rumeur mingi batu azali ko loba ke Jantini Ngobila sans tête parce que azali na ba relation privilégiée avec chef de l'état Félix Antoine Tshisekedi clientélisme to boyi pe to zali ko telemela yango soki initiative ezali ya malamu nous allons applaudir mais quand ça ne va pas je crois que sengeli pe to telemisa mingongo na biso pour dire non ou tout simplement pour dénoncer makambo ya mabe ezali ko salema donc gouverneur asala o ezali musala na yepe monana na misu ya batu pe batu oyo bazala ki wana na zando wango j'espère qu'ils ont été recensés de sorte que bango bako kape ko zonga na kati ya zando wana tango misala wana ekosila effectivement. Donc sengeli vraiment c'est un dossier à suivre biso to kolande la paix yango bien évidemment toujours en soutenant au nyo soto kozala comme initiative ya malamu parce que sozali mutu loba ozala mutu kezando wana okenda yango lisusu to yebi ba conditions zala ki wana te po boya initiative ya malamu ko ramener propriété na kati mais tout ceci doit être suivi pena ba campagne ya changement de mentalité parce que ceux qui zando koma ki pe bongo ezali responsabilité à tout le monde. Oui, je dis bien tout le monde, en commençant par les gouvernants, en tête Torotia, numéro 1 ville-province ya Kinshasa, et ensuite population pe na comportement na ye oyo azali na comportement moko malamu tende mutazali pe comme ma saleté tout autour de lui et ensuite oko s'étonner que ba maladie pe ba épidémie et koka akoya. Donc affaire ya zando pe lisusu réinstallation to installation temporaire ya bato bazali côté kana zando na ba wenzo ya mike ndakisa
tobongisa wenze ya rai tozo kaka wenze ya rai neti au croisement 24 novembre na avenue Itaga. C'est quand même malheureux na yebité. Est-ce que gouverneur ya ville province ya Kinshasa Gentini Ngobila est-ce qu'a na vision pour na mboka oyo vraiment réellement tozali komituna quelle est sa vision pour Kinshasa Kinbopeto ça signifie quoi qui nous disent ngelo banini. Moi je ne peux pas comprendre niveau oyo bazali ba tongi lisusu wenze wana tout autour ya rai, ça veut dire que train na mboka oyo et ko tambolaka nango lisusu te sengeli quand même à un certain moment to remettre de l'ordre. Makambo chef de l'état lobby par rapport na Zandu kazali ko accompagner maman Marthe ko sala parfois ba acha na Zandu et que bazalaki kokota na mutuka anti na Zandu basombi pe babimi, c'est ça en fait la norme et sengeli to zonga na norme pour to komi ko vivre hors norme et malheureusement parfois ce sont même ceux qui nous dirigent qui encouragent cela ndakisa ndenge topesi ko kende ko tonga lisusu wenze ya rai pour ko confirmer qu'effectivement rai wana et ko sala lisusu musala te alors que moyen il y a transport koki ko zala beaucoup plus facile pe sans embouteillage koki ko diminuer pe d'ailleurs circulation na banzela classique hein ndenge ba mituka etambola ka wana la population ezali train oyo sengeli ko réhabiliter pe ko songisa yango, mais ce n'est pas en faisant ce qui est fait là qu'on peut avoir des idées de réhabiliter en tout cas transport il y a train en tout cas inter urbain. Ça c'est aussi quelque chose que nous avons remarqué. Donc affaire à suivre bien évidemment, et nous avons voulu te partager na binona nous préoccupations là qui a population ba sepela qui comme on a chef de l'état et là qu'on a sepeli c'est que chef de l'état bien sûr hein, il y a zamuto il y a idéologie ayoka ka base na ye, mais chef de l'état se rendre peu compte hein, que foula zalaka kaka na raison te amoni que peut-être que na likambo oyo idée ya autorité ezali plutôt meilleure à lobby yango peut très clairement na bateau yo bazali ko sa makelele oyo ya Zandu wana. Je pense que Mokonzi Azakande Bongo il ne fait pas avec des sentiments et nous espérons aussi lokola il a insisté peut apporter soutien à Gentini Ngobila, il se montrera digne de ce soutien là Sande Musala Tomonana. C'est vrai que même Nangai pe Gentini Ngobila ne m'inspire pas trop confiance hein, au regard il y a un antécédent onde tomoni na gestion na na province ya Maindombe, c'est tout à fait normal. Yende il doit nous prouver qu'effectivement Zali digne na ya confiance na biso encore que to vota qui payete vote ngo zaki nango de manière indirecte bineni marama solongo salamaka moko pe boye ba kinwa bazali peut-être pekaka na torte ya komi tourne sengeli na yenda prouver na ba kinwa qu'effectivement il travaille pour l'intérêt de Kinshasa. Voilà et lisolo tonga ki to partager nabino soki bo sepeli botike la biso moi like et merci nabino batu bolandi biso soki boza na point de vue to opinion ya ko échanger nabiso bo hésiter te ko faire par nabiso yango. Merci lisusu nabino bomi abonné na chaîne ODM TV bo bossa na pété ko activer notification en cliquant sur la petite cloche au bokomon et ko apparaître dès que boko s'abonner parce que ko permettre nabino bo rataka le sous te ba prochaine vidéo te ko mettre en ligne pour nabino. Merci encore une fois, nous espérons vous retrouver très prochainement avec un autre sujet d'actualité. En attendant, portez-vous bien et DMTV vous dit au revoir.